Mais bon bimboya na ba makambo na bino privé so bo welela mibali ba welela mibali zela parce que ba mibali bima kuna so welela mibali biso to zala été parce bino bo welela mibali na bino hein que yo yeba ba na mibali ba mike s'il te plaît mobala mukiaza la raté na biso mobala mukiaza la yo bima ba on déjà c'est là na biso mobala zaka mwana muke pas moi cité OK mobala une fois comme bima na ko zo moi mukete parce que abimana yo yem dans la likolo na yo vers bata poto chaque fois ba finga rabino ke boaka ba ndumba bo sala bata ba kisi mais to yaka toujours na TV na makambu kaka ya buzoba bo se pesa bo ça ba pièce bien mais pourquoi boya na ba makam na bino ezaka privé boya na TV pourquoi premièrement magabi silence na yo je maintenant c'est pe la nete na ser nanga ser na yo nazo le kaka c'est pas bien. Tu vas tellement la vie là bana bisa so ça baki a policier ni papa na raté hein baki a policier na ba est-ce que kolo ba on a lingala bima ketolo ba bêtise même ma maman chérie c'est paté na bimisa ngo bima bêtise to bimisa fesse bino linga français ne obi fesse so bima so papa ta ko zo lo ba fesse ba lo ba kalikota na li fala c'était ba zo comprendre on ta lo ba ki policier ni kasi to lo ba ki policier masoko e bima papa lo bima be non na bima be moi ce que yobi ke na bino Karine Yamado to jouana et pas Vincent Toulouse ouais to jouana et azara fimo trop soif alors na rôle wana joie abaka bima ba soka moni mobali faut neto jouana Karine Yamado na ndenga filme na pakutaka ya filme o pakutaka na ndenga ya filme pe imagine zala na ngote ngalo na été que non ba sœur na biso ngai kaka kupesa ba sœur conseil que non vous garder ba dignité na bino. Voilà, bonjour, bonsoir, naba internet na biso nyonso partout et Zwami bino bozolanda biso na itando ya ike na bino bozolanda biso na ba poste téléviseur na bino bozolanda biso na ba téléphone na bino surtout ba téléphone na bino na bipai bozali na pesi bino na mbote voilà boso na ba bakenda sango lelo boso na ba bakenda sango émission ezaki toko makasi mbutu lelo tozo tumbaka ndelo baya gabi mama tumba tozo tumba meleo na eko tumba mutute na yambinde muto ya ko tumba nde bango ponga la tumba raté voilà. D'abord, je dis merci et bonjour à la personne qui est derrière ces belles et beaux caméras. J'ai dit bonjour encore à Fanny Batadi, la vraie. Là, nous sommes à l'espace vrai, comme vous voyez derrière moi. Chez la patronne Fanny Batadi, la babi prêtresse, ya mon nene. Moi, ça mbongo. Moutadef sera un peu sambongo, adef sera tigo cash mbongo. Dans son qui a besoin de son bon, dans adef ça n'est mbongo. Bana qui so kitina kin, on a besoin de la masara mobo ya frais et lengi qui Roma Lili, oh et bella penza bien, de Toloba, oh et bella bien, chez Fanny Batadi, la vraie. Voilà, j'ai dit encore bonjour à papa Thierry Vita, bonjour Boza Bongo, Baike, Bozo Landanga, na etando yaike Nabino, Paolo Di Capone, bonjour à toi, mon sponsor privé, Babi, bonjour Boza Bongo, Baike, bonjour, Boso na Baike Nesango, et Pesanga Kosekana Mawa. Pour émission lelo toko pupola nayambi air love aza bongo moko ya baepe bakenda sango aza comédien asalara oto benga na lokota na lingala maboke voilà oto betaka lisolo maboke to sekaka na baitando ya ikena biso nayambi lelo toko sola momuke sango ya Gabi baza mwa bambutu ya Gabi bipai mususu ya na biso Karine Yamado tozo comprendre mbutu ngo eza tellement makasi toko lobelango lelo to fandi na air love to beta moi lisolo to yeba e bandi ndenge nini bazo welela nini qu'est-ce qui se passe en fait et loko ni ezo le kakati na bango mibale baza bongo ba concert basala ramusala moko o ebenga mi maboke ba jouaka na ba pièce théâtrale total la bango to sepela bango mingi à l'époque bazala ki ba vrai ami babana tambo la place moko ya Gabi babana tambo na leki na ye Karine Yamado ezalaki na film Karine Yamado okomona bongo ya Gabi na film ya Gabi okomona bongo Karine Yamado mais to comprendre te
bouffe directement. Moi, quand je suis comme internet, et ningani mbutu mbutu et makasi kokende bokozonga yamado, kokende kozonga droit de réponse Karine Yamado asali, ya Gabi azo se manifester mais petite sœur naie nde oya sa bongo ko répondre bongo Karine Yamado. Et loba mi ebele kombo lisusu ya Diane oyo asila ki bongo ko tika biso molimo na epe manaki mi ya kombo na epe ekobima na nzela mususu pe kombo ya Jerick Kobetors grand frère nanga na pese mbote bipe azali mobali ya litutu babi mobali ya mwindu ya kitoko makasi kombo na epe bimi na kati pete ba voice na epe eza na kati na kosenga maweja de maweja ako balancer biso ba voice wana tokoyoka biso na bino elongo ndenge nini eza kobetama o abima na tel o ezalaka boye bipe mususu pe batangi pe ba kombo ya mibali oyo Karine Yamado bongo alekana bango pe na nzela makambo ngo eza pasi mais toyambi moko na bango o pe basalaka musala moko tokobeta mwa listolo poto eba vérité eza wapi. Erlof, bonjour. Bonjour Karine. Nayambi yo na kati ya plateau na biso topesana no merci na ndeko mwasi oyo yambi biso bisika oyo Fanny batadi la vraie. Ouais, merci Nayo, ma sœur Fanny. Moi ça pembe babi, moi ça pembe akimisara mo bangongia. Kozala mo pembe. Na biso so Fanny place mo lileza. Moi ça pembe za atayo za mo mwindo le roi ba biso ya Erlof boy. Il y a qui misela. Malarié za la moins et pas Nayo. Pembe plus français. Merci vraiment Nayo, ma sœur vraiment. Merci vraiment na ba union so bolanda biso. Merci à toi l'homme qui fait Ramsès Yoba. Na peso mbote. Affaire ani. L'homme qui fait ça. On li passe na ngai. Li passe na. Ouais, li passe. Mais osolate. Asolola makasi. Asolama. Somme da solo. Ngape na boaki yo. Babi osola, asolani Orange Money. Te ya solo Orange yo ki Western atine là. Mon frère na ozela. Na ozela na biso niveau na ozela Ramsès. Na chose à 37. Na ozela. Et merci à toi Gogan la pulga moto na tembe Totorino ya tembe. Merci l'album qui toko salé biso ange mi demo. Bon séjour ba place boza concert les kitoko na Turquie bazare en Espagne après Espagne baké France après baké Turquie. Merci vraiment à toi vraiment mon frère Jerry Spire babi liso mokonzi Jerry Spire vraiment babi simba marambo bien ka netota malemba ne tombera jamais. Voilà, Lemba ne tombera jamais. Là, je salue moi na Lemba solo mon frère partout Zali Bambote nayo. Erlof to beta moi li solo o toza nango lelo li solo o ememi biso on a lobité na ko fanda te na benga yo poto solo lango. Nungu ko tamboleza ka nungu te pote ba ko sala penze mission. Na lundi émission ya confrère Lekechu o yambaki bongo nene. Nena beti li solo début ndenge bandaki na ba voice. Erlof. Oui. Tozo beta li solo wana poete to yebi début ya ma solo ndenge beta maki. Yo po yebi. Relation nini oyo yo ozala nango entre ya Gabi na Karine Yamado parce que yo yebi bango bo prester trop. Est-ce qu'il arrive déjà bo prester tableau moko na bango? Oui, ngana na ma Gabi to joua a joua maman nanga. Serre-moi bien, à solo là bien, te joues bien, film Kota et pas président Caleb Toukebana, la Sinark TV, te joues bien, tu as la bonne relation avec na sœur nanga. Bon, on a ce que l'istolo oyo, on est ça nga moi passer, et ça nga parce que soit silence ya sœur, mais ça nga Magabi, et ça nga ce que passer. Magabi be ya Gabi, obenge manita maman na. Non, en fait, nga benge maman. Yo ko contredire ce que malobana parce que nga bengé maman je sais pourquoi na bengé maman yo na moi ne bo âge moko nazam âge mona moi en était na mkola moi mais je sais pourquoi na bengé maman parce que naza ba respect mingi na Magabi et ça nga passe parce que comme na yé neza la sali ngai na yé ko sala émission parce que d'autre part et peut sabiso kanda et que sabiso Sony que non l'artiste c'est toujours boya kaka na TV na vers bata poto chaque fois ba finga rabino ke boya ba ndumba bo sala bata ba kisi mais to ya kaka toujours na TV na makambu kaka ya buzoba bo se pesa bo ça ba pièce bien mais pourquoi boya na ba makambu na bino ezaka privé boya na TV pourquoi premièrement Magabi silence na yo je maintenant c'est pe la nete na ser nanga ser na yo nazo le kaka c'est pas bien.
aza ko exposer yo aza ko exposer parce que ba dire wana bima ya ba maladie ya bwakela ba maladie va makamebele wana eza bien te. Maintenant to occupé voice sango tende Karine Yamado ba ki obimisa voice sango ndenge ya gabi ebisa ke ako police na bandenga ba système ma nangena tuna mtu asima kamera aloba nini a police nini non aba ba telemela bino ka bana bisa so bo aloba ki a police ni papa na raté aba ki a police na ba est-ce que ko lo ba on a lingala ebima ke to lo ba bêtise même ma maman chérie c'est pas tenga bimisa ngo ebima bêtise to bimisa fesse bino linga français ne obi fesse so ma so papa tango zo lo ba fesse ba e balo ba kalikota na li fala cette bazo comprendre on ta lo ba ki police ni kasi to lo ba ki police masoko ebima papa lo bima be non na bima be te moi ce que yobi ke na bima be to lo fesse mo nyoma be to bi soko mo nyongo te li soko za moko za mi balé bon en police o ya lo ba ki police et ça la vraiment bien te bande onanga musala osala bozala mutu moko aza mayele mingi pape lomé comme bozana problème moko boye même si bino dépasser bino pourquoi pas bokoko lukata ko assister ba mikolo oyo bazala ba simbaka ni na biso quoi mouvement na biso ya nini ya théâtre boke papa Pelombe boke papa Masumu bovandi c'est papa problème ezaboye NTPC oui voilà avant ni sibino après sibino conseil étant que boza batu bomimona peut-être boza inutile parce que boza artiste ya Congo mais boza utile parce que bote ya kabatu ebele na monde combien de mabala oyo peut-être ya Gabi ba film wa sala magabi oyo azongisa misu ba mabala misusu combien de films même sur Karine Yamado osala o peut-être ba fille belé ba banaki ko tenga mape bazongi pona ka yo ebika kibango mais bo bimboya na ba makambo na bino privé so bo welela mibali ba welela mibali zela parce que ba mibali ebima kuna so welela mibali biso tozala été parce bino bo welela mibali na bino est-ce que yo yeba ba na mibali ba mike s'il te plaît mobala mukiaza la raté na biso mobala mukiaza la yo bimanga bango déjà c'est là na biso mobala zaka mwana muke pa mwasi te OK mobala une fois comme obimana ko zo mwa mukete parce que abimana yo yem tozala likolo na yo ngala ndaki nene lobi debi ya makambo ne bandaki tangu na matanga Diana voilà non avant matanga Diana début ya makambo bandaki tangu il paraîtrait que Diana que son âme repose à peine dès qu'on a biso assez awa déjà totika epe na Lilita moye il problème est que Diana abanda ko bima soki pe na mwana ya Gabi nde ya Gabi atelemela ka lisolo na ke Diana ko bima na mwana ete parce que ya za mama na ye kambu ya Gaïtan kamwana ya Gabi na nani na sœur nanga babongisaka tout le monde a bango pas la patronne na pesio mbote Kandi Belleville la patronne na pesio mbote Belleville sangisaka bango avant même sœur na biso Diana bino pe bato maboke c'est que bobimana ba amike na expliquer moi mobala mukiaza la raté c'est eux pour beta na ba sœur wana zana biso mobala mukiaza te ngaso mwasi oki mama lo bana bo zela ngaso na bimana mwasi boyebi sa te ke mwasi na za mukolo na ngana akoleka na epe zela mwasi ka mukolo mwa ya mobali te est-ce que vous comprenez ngade non comprendre nginde na yo ka vérité vérité ya nini oyo lingo yo ka parce que na yo ka vérité pour oloba ke si réellement yo pour beta na bango ko beta na bango ndeni ngana bimana bango te oh to bima ndeni to ko bima to kei to za tournage to tourner na Magabi abisinga I love to ba briefer biso ke no I love to bima boy to bimi na libanda ce que c'est ko bima ya mwasi na mobali pourquoi bino pensaka ya mwasi na mobali o bango yango na loba o ya ngai na se na ngana Magabi oyo otuninga ko bima mwasi na Magabi to bima mwasi na mbate mais to joane mwana na mama na ye tu vois maman na ngazala na larba ni to jouer na ye on pas Karine Yamado to jouer na ye et pas Vincent Toulouse ouais to jouer na ye azara film trop soif azara na rôle wana joie abaka bima bazaka soka moni mobali il faut ne to jouer na Karine Yamado na ndenga film na pas kutaka ya film pas kutaka na ya film pe imagine za la na ngote ngai lo
na été que non ba sœur na biso nga yeka ka couper ça ba sœur conseil que non bo garder ba dignité na bino moni y a des choses que non to lo bango na caméra boye to lo biango ya bilo msu to lo bango devant caméra te parce que ba YouTube yo eza ba bilo mo etikala bana ba kola magabi akolisi dia mwana to tellement na gaita boye to ba massa na âge to za ba massa te on comprend ba respecter mwana na ye parce que moi n'est pas ça la musala o a sepela raté na émission mo le ka aloba ku on a yoki na komba mabe na nanga mama nga to sala na to ki na nanga mabe tu vois et ça dia passe maman bombo 9 mois ba lo bamba komboni na nanga mabe et ça bien té Karine oza déjà mon colono mpesi que nous a sauvé na 53 ans abi 55 ans 55 ans oui et dépendre na yo mais tala ya Gabi aza ser na yo que soit yaya no bandi mabe l'équipe koko ya pe yaya ce qui peut-être nga na sala ki mabe limbisanga pourquoi biso artiste pardon ils aura problème pourquoi oko katata mninga salo mabe sengi pardon écoutez l'autre mais peut-être pas nzambe aux yeux le mot est important donc ça nanga Karine calmez-moi mouké abinzamba kela est bien oui à moi c'est kitoko na taille bien azaba na taille ba gong penga love msu na linga et pas basi na linga na olinga côté na bi ba goût peut-être hein oza moi c'est kitoko so koza kitoko non na ba makambo ezobimaka pe makambo ebima ba makambo belé za ba réputation na bino ndezala sala love nakati yote nakoyoka explication nene abiki akotangela Karine mibalo ya bimane na monde ya théâtre soka tangeli Karine mibalo yango babima Karine après azwini so nena otangi mibalo babima Karine parce que Karine aza moi mukete so que msunga na tozala moi simbal na yo abi abeta bino kwa bada s'il te plaît so tozala moi simbal na le la rode na nu yo pa mo ke yo ake arode mususu mobali baroda bino oh baroda bino azio afutele hôtel azio asombelo ji akabelo na mbongo transport ko na rode yo esani arode yo te oh osali mobali s'il te plaît naza difficulté mais nana posa moi sinanga au foot hôtel to continue bon moi sina mobilité wa pasha na arode yo azio ene tinde tozabo na sepe na yo na ke na futi h la mo na futi na sepe na yo osali bon na émission na yo important na nous oh bimisi yo sepe là au sepe na ko sepe na ko linga c'est des choses différentes mais on la collection na se ko zala na posa nga pe na na luka nena zo lo mo za katina o nga siko ni passer ya nga etika le pana nga yo etika le pana yoka nga mapuya na nga o comprendre na mapuya na nga ikanga pana mnasa mapuya na nga na bengyo ya ndeni nga mona ke na futi flamingo na koti na yo donc yo dépenser le côté yo ka énergie donc siko nga na kota na nga na zala nga na idée na ngoti me na koti kaka pona sentiment na yebiso ya na bataille mususu akati forme boko kate o cd ça peut na bataille mususu soit kati pe forme tali bobia que soit pe après ça menga sentiment mais nena bi atanga bakombo ya mibali na ye abi boza ebele oh boze belo tu alobi erlo babi boza baike ebele on a peut-être wa mibala ya Karine nena bi atanga oh abi ba toi théâtre te papa au sala théâtre to sala masala ngo abi mingi za ba collection ba jeune abi ba jeune bobi ma mikolo moi swag ya moi propre ngala bima mikolo te je m'excuse vous men la théâtre obima mikolo te mais ba bilongi na bino ndesi ko zo renye mikolo bataille S na pesa kalu diredo alinga ba na sika te abi bino bataille S oyo abi bozo télécharger ba mère ya sala tayo mon tayo tayo nga senga ba pe bataille au travail na ipsa tayo vraiment moni biso batolanda lokola Jésus bataille toza rechercher makasi yango pe ba makambo ekolela ba yayo baza pe na bataille lolanga nena ata utangi mibala ngo ya Karine est-ce ba longwe ba ex Karine bazaka ba ex na abi pe boya te ya fandi sara pe missionna nous a télécharger mikolo pa yo mo sima beta mo boya mobile moi ça peut me saner mobile o ko pemisa to pemina biso pe 6 mois to pemina biso so ka moninga musuka pe na monyo na talki mobwe na monyo na ye petit na beti eseng mama wanezango ba marango za vrete ngilelo tangi Karine azana 2585 mibali
Karine pa bien sous yo posa un sous na 30 000 balles. Na oza 186 000 balles, na yo mtoza 30 000 balles. Bino malbo ndemro. Elo yo longo lisema 6 mois ou longo lisema 1 mois. Bino yo so longo lisema. Après ton tangi. Ton tangi Karine pa tanga yo. Ayebi be, c'est que yo yebi aye, c'est que pas yebi yo. Nyo so no bo sani. Bo valoriser musala bo sala ke. Tu vois? Bo valoriser en côté. To ça musala mo to lo wakaka. Baleki biso, ba Nigeria baleki biso. Déjà bon mona. Ba Nigeria wana. Bazarana ba problème au pekutane la biso. O ba on peut ba yaka on peut kana palette, c'est ça que tu comprends en anglais té. Pourtant on peut ta fichil fashala moi comprendre le resati. Tu comprends anglais té, pas que artiste comédien nyonso. Ba yo ka anglais. Ah non ba lo ba anglais lo. C'est là, non. Non, ko ba teke ba lo ba anglais lo kuta. On prend. Ko ba teke ba lo ba anglais lo kuta. Ba yo kaka, ba comprenaka. Soki baleka na babuzoba na bango ndenge biso toleka babuzoba na biso na TV boye. Un sous-soupe bango pe banga bakita. Biso le nye boma biso to croyaka ke non toza danger trop parce que non te to commis danger. Nga na bule nga Airlof na danger. So ba telemise nga masa na nga ministre Rankina elote. Te. Na zo ministre Rankina za danger. Na zo masa na nga Jorvi Mwanda aza danger. Moto na so baninga na aza danger. Te bon pe bazwanga na danger. To si melo ko na amour vrai. To keli boso. Et le ça la repasser to zalaka na bolingo ya solo ndete. Ngana Karine to tambola boy. Na la sa Karine ke non na linga kayo. Mais pourtant sur un petit maninga na ngaote. Na la so bolingo mbebo. Tato beba na to eba na ba secret. Ouais, pour tu mningo o moni siko busoba. Mosiko busoba. Toba famille na famille baba famille benda na mekata na ati monde to pona oyo eza deuxième famille na biso to luka te ke to salirango ce n'est pas bien bande ko ngalo senga bino kaka buluka makambo esila surtout à Magabi l'offre na katiote yozo beta trop c'était pas Magabi est-ce que ebi que respect nano normalement respect il faut to landela en bétage bato ko ba ya Gabi banda ba TV kala banda ba TV ba CD on comprend Karine Yamado abandi TV kala mingité moi respect on est ala yaya tout le monde na ba famille non yaya koza yaya gangelio mais otalika na cadre respect non yo ki makamu yaya gangelio mais na ndenga respect Karine elle doit de respect pas ya Gabi yango zela aso o comprendre façon ngana loba aso mo na tanga comme Magabi trop té parce que non peut c'est valeur ya nengo ba Magabi ndo betanga no baka ya Gabi non en fait yo be na robengo maman ma Karine ngaza façon nga mama pesende trop ngai magie tanga manga benga ke mama te na benga ke mamour parce que azam amour ya vie nanga sur ma maman asa amour ya vie nanga Magabi aza zala ça ce qu'on explique le mot pas Magabi aza cousine. Il y a moi si il y a papa leki na biso non premièrement. Tu vois place non on appelle c'est Valère qui maman. Ah OK. Ah, tu vois nga famille. C'est là. Mon place on appelle c'est non Valère wana. Pe Valère non appelle c'est pour ni azam moi ça bomba moi na 9 mois na bumu. Nemo na c'est to benga nenga ki mukolo. Nemo na maman mi. Même na nenga mukolo na bengi ka maman. Na bengi maman na sina respect. Respect à moi si. Na bengi maman. Même Karine Yamado na ko bengi ma Karine pe. Parce que ça moi si akobomba moi na 9 mois ne maman mi a bomba Airlof 9 mois na libumu. Tu vois? Bon kate bosoto ngo ebima kaka libanda. Hein? Bosoto. Mais bino pe ba théâtre mo boulot leki trop. Te. Bocha ba salité makasi. Si comment ni boboula ba théâtre bo bimisa ngo ke za trop pourquoi? Parce que bayara na TV. Ebi comédie ya na libanda bazaba mobulu moko impossible. Selon peu explication nena lobby était à lobby que abi président la duchesse na Hans Luzo nde bayaka ba utaka na babasi na bona nenga ba poto ba tindi ka da basi liboso lo kwa koli atindi déjà na betele no maboko. Betele maboko lo lobby. Parce que ba mi balia bato. Ah oui, abatindiki déjà basi le roi na agence atindiki na Airtel man ya mieli après ya mieli après ba saccager ba sangisi na boya théâtre bo pesa ye raison bo encourager parce que fantôme en solution fantomas aza mobali ya bato a mobali ya libala ana mwasi ne mwasi atvandi vraiment boyeko ata l'émission baloba mobali na boye
moi sinon penser nini na musala mobali na sala mbeni mobali musala mobali nga trishanga tu vois ça connu famille bato siko muto aloba buzoba toluka to encourager buzoba ne pourquoi wana za mabe makasi to encourager buzoba ne te nga naza contre ba bêtise aboye tu vois naza contre yango respecter mutu oui un collègue na nga musala oui un collègue na musala mais tala susu veste ni na latara na marié yo lo bananga buzoba na pourquoi wani waluka nini c'est que aluka msubes président la duchesse ou bien en solution bali ka TV ba répondre na buzobo non nena lobi mutatinda kaya lo babongo za Karine alors maman mon nga yon soto na problème to ba ko tambola mo maka me bele mabe na bana lo ba Karine kaka yo ndem to ba ko sa lebisa ngango mon nga na masana nga Joël Nzolani bena masana ngai o ngana jamais to koko kabwana ka wa bana jamais Percy Bokako na Eric Jamba Jambalo le nga sona Percy msu to bebani parce biso so eternel Eric Jamba wa joueur international Eric Jamba Jambalo là voilà parler on a parlé mais on peut mutuna nga mutuna nga Eric Jamba pied gauche magique baba beta international mais moi la lemba mais Dieu là OK voilà batuna nga oyo atato swani ngata na zui $1000 Eric na lié ya personne lié to swani to bebani meto kabwana te to soto bito fento kabwana na ba secret biso male to biso misa to na to ebani to bito memango pa ba makambu Eric bien personne nga na oloba batu ba considérer parce que ba bi neto ça tu vois na vie to lingate so bebani na muto za na ba secret ne obimisa ba secret parce que yé pas ça ba secret non ko boule te tellement yo beti mutu di kofi azoki muke yo gagné est-ce que ko gauche de panzani même au côté hôpital tu vois oza ba secret ya maman Karine ya Mado maman Karine ya Mado pas na ba secret na yo bobomba ba secret na bino toza na biso na posa ko yeba ngote toza na posa na ngote biso za posa ni bosala ka musalo bosala ka bien wana ne bo edika ka mas wana c'est tout wala biso bêtise ota bêtise eza bino na bino basi bokotisa ba mibali ya bato libala mais non maman je suis pas d'accord avec ça il faut arrêter ba bêtise wana eza bien te boza basi borobala ka lobby donc tane bo bebisa ba CV na bino moko so mobala ya ayo bala yo atale mission moi c'est nga bimaka na oya bimaka na oni sur mobala ngo azona nzoto nena lobi pe so Karine pena azara moi si ya libala ya Jerry Kobetok sur mobala ya litutu eza bosolo ba bazara ndako ko esali nini simba kite bakaba o Jerry mutabimisa ka e Kobetok sabimisa bate belé Jerry Kobetok abimisa bate belé est-ce que yene non tu jouais pas gérer te tozo yo kaka mais bis kasi bagamondo yoka parce que bazala ba secret bomba ne ba secret non mon Jerry Kobetok c'est un type bien abimisa bate belé ba bimina ba film ya Jerry Kobetok so Karine ma Karine nenga na benga mikolo ma Karine abima ki pa Kobetok ma be yango eza wapi so bazala moi c'est mbal esalinini bazala ali susute babi perete Karine wanga nango est-ce que ça censé ka kandimon pas censé ka kandimon te yo ndima ba ex non obi est-ce que ex nga nyoso foka nga love na otunga comme ex nga il faut na tanga kombone je suis pas obligé yo neto on ndima Karine non minge non ndima la Karine te nga problème na ngezani Karine azana mabe na ye koto pe mabe zali mais ce que mabe eza koto yo mukoma mabe azo kipe ngo troté bazolo belé so mutalo ba mabe azolo ba mabe koto ngana ya posa ngezani na kota Karine na kota ya Gabi batika baramboana conseil ni okopesa ba nga conseil na opesa bino boza bandeko vous êtes du serre singa famille bendana mais katana monsieur katana te oui combien on boit na ba malade fait katana s'il te plaît c'est que za famille te parce que ngane na zabwe ngana Hervé yoba na Hervé yoba alors mabanga belé zelang
C'est mon frère. Non, pas ce exemple. Tu peux un exemple à ton théâtre, papa. Non, pas théâtre pour nani. Non, pas ce exemple à Nekonanga. Au moins que yo pour l'uni, bah on te pot de pot et que je t'en ni comment mon théâtre. Natanga comme net nani. Natanga comme boy. Natanga comme mon théâtre. Natanga comme ministre Rankin Kalukemba. Natanga comme Patrick Ngambe. Natanga comme Jorvi Mwana. Natanga comme ya président nga Ans. Natangi comme international. On peut ça baba comme ya maman top. Si vous natangi comme ya Hervé ba papa na Owen et Saline. Et l'autre tu continues. Tu vois maintenant ngana Hervé to ko kabwana ti. Parce que toi famille, tu reçois na beta lisomo. Ramsa ça li passe na jour mo boye, la hotel ba drink na mo boye. Na ye no nanga lingane ba maramti na tumwa ne onanga. Nous n'avons pas bétangelo munazoka a. Atika na cicatrice. Est-ce lelo ngana Ramsès quelque chose ma bémoé yaki. Est-ce ngana to kabwana? Non, parce que toza bandeko do to tikali toza bandeko en vie. Même en théâtre. Ngana na makarine to koko bendana to soani. Mais surtout talika ke non, toza elo mo sangisa biso. Te respecter en haut. Tu vois? Te respecter en haut. Oui. Nazi Magabi n'a pas ce respect à bon maman. Nazi Karine n'a pas ce respect à Kindeko na nga ya mwasi. Bobé bana binote. So chaka mutu na place na. Quelque soit problème bobé bana te. Et là ça que bobé bana boy parce que mutema mabeza. Ki mutema mabeza. Ngana osenga na NTPC. Ça mot d'autre dans le théâtre. Mais ça, maman, monsieur, entre le fils, ça peut se limiter entre le fils. Non, entre le fils, pourquoi boyer non? Mais c'est comme si YouTube est comme en justice, hein. Ma bé, y a un beau to finir sa culture nabiso. Finir sa culture nabiso. YouTube est comme la justice. YouTube est la justice. Oui, comme il y a telle finga et telle boye na YouTube. Telle finga et telle boye na YouTube. Nous payons na mona bango ba tongo pe ba finga ba YouTube te ke ba tele mi penza boye ba zo bunda après YouTube pe ba caméraman pe ba journaliste pe to filmer bango pe to diffuser on na pe na mona te. C'est comme moni ke lo wana za na bizoba ko finga na zela. Mukolo lo netinga boye. Na vana na longa na ndako na sokoli na ya YouTube na bando. Ba ko ba chauffeur. Na komo finga na ngabatu. Ah, obi na fingisi comédie batu na famille na nga. Ebele. Na fingisi muto a edikanga autorité mbrazi yoba. Na fingisi parce que atina nga na classe pourquoi? Moni soto totala sima na biso na ba famille place to uti ba bêtise belé to salara ngote. Tu vois, moi je suis allé finir na TV. Si on répondre non, c'est un merci. Parce que nous avons bateau va ça en éducation. Airlove on a comme boy, na vani boy. Na zo respecter, ba bateau ba zo respecter nga. On va foutre la mon Minerva qui est né classe. Nous avons fini pourquoi? Après tu as fini, na gagné nini? Mon continue compte dans la banque. Non. Je dois quoi ça va vu. Ce qui batu baleka na ba TV ko finga na parce que ba vie oui c'est bien bon continuer mais lobby bana bino ba tala ba YouTube mon na loba maman na za star maman na Karina za star maman na Gabi za star abeti ko maman batandele YouTube bomba te atandele va bilo maman so za obani otala ovana maman tout le monde a moni maman na makambo a mon a 2 personnes. Ah tu vas citer a mon a 2 personnes. Tu vois? A mon a maman va se comporter. Pourquoi elle se comporter boy? Elle a pas me soit bailler maman non plus, a bailler. Par rapport à propos na. Oui. Et ça place on est la télévision. On s'en a vu c'était là partout. Et donc il y a place où tout est en salle à Babzoba. Na contre va bateau ba ko finga na awa. Na contre bon. Na contre bango parce que ba fingi sara ba mabota na bango. Ba fingi sara pe nini culture na biso. Culture ba finga na boy. C'est pas bien. Eh ba bise. Mon la sala bese na finga na te. Donc c'est là.
donc nela fait business aleki na nini Jacques leki afinga commando na tunit Jacques leki afinga commando na TV non donc Jacques na afinga commando afinga nini afini que non commando ngala leki yo afinga te ça la baisse makambo boye que non EPC makambo EPC emi ela ti ba finga na nanyo banda bando sa émission na compte na banque a coûté même $500 nani o ba kotsa ba mbongo ba topoto ba benga bango ba topoto mutu ba encourage ba yo ebite mutu poto ba voice be ba na poto mutu ba zoba ba voice be ba poto mutu ba tinda kasi bata poto pe ka bantu ba yina bisoti ka bango ne baloba ke to bebisa bana bango ti na ba makambo elekako batsala buzoba bata poto oka ba encourage bino ka bango ba oboma bino ti loba ndeko na biso même ba misa ba souffrir que bête na potongo vous avez toqué non jusqu'à quand jusqu'à quand 2 ou 3 personnes dédicaces parce qu'on est presque à la fin. Yongo ou pas combien? Non, ça va. OK. Mais Erlov yo promettait nga boité. Yo promettait nga otumba. Oh. Mais na tumi na cadre. C'est bon ko tumba, zanga ko tumba na yakineni. Ko sa ko tumani na na finga batu. Na pe na finga personne na mutalaka na émission na ngape ba finga nazo balusa ngo bien poso ngo ebeli na ngo bien to fingi te metolobi c'est qui est important c'est ça que ko tumba na nga mais lo kanga na retenir que na listing wana ya ba jo yo pozali na zalaka reza bien bon oh zela est-ce que Macarina moi si mabe so ba bimina ba mabe oh non 2 ou 3 personnes dédicacées oza bien la pesi Macarina ya made mote na pesi Magabi mon maman mote na pesi bino ba mote ba mote na pesa na Nathalie Capitao babilo boko epesaka bakataka te basumelaka pete merci à toi vraiment maman chérie merci na nyonso sala rapona nga Airlove merci ba soutien nyonso so na beng olingato yoka Airlove ana problème merci vraiment maman na mutema wana malamu zala nango kaka merci à toi Christine Monsekwe mon ami mon ndeko wana ndeko na nga intime na ndenge moi osakana te merci à toi président Jano Binano Obama mes condoléances président Kouya va te perdre coach vraiment staff Nyon sur Kouya vraiment je suis du cœur avec toi vous vraiment naza vraiment la bine longo non Eric Djamba international courage voilà coach abaro pesio makambo coach Sek Percy wa condoléances Sabino merci na yo pe Ramses yo ba wana vraiment ra boss nga Ramses yo ba wana boss nga il passe nga boss vraiment ce monde en même soir va telema bo ezala 2 personnes et 3 bara 3 ezaman Nathalie Capitao ya liboso eza Ramses yo ba na Hervé yo ba merci na bino bo kelanga mutu moko nani Fanny Batadila pardon Fanny Batadila oh ma Fanny Batadila ah non comme émotion non go Fanny Batadila ah Fanny Batadila merci vraiment à toi vraiment Fanny Batadila merci à toi aussi Zena Bouya moi ça mbiji moi ça moi c'est que toi aussi Johnny Boudito. Voilà, là j'ai dit merci à la personne qui est derrière ces belles et beaux caméras de Hammer. Merci à lui, merci à l'espace vrai Fanny Batadila, merci à toi, merci à Papa Thierry Vita, merci à Maman Françoise Vita, merci, vous êtes tellement nombreux au Bolanda Kinga, na etando yaike na bino. Là j'ai dit d'abord merci à mon petit frère chéri à Katia Moutema Jojo Batadila, merci à toi, merci pour l'accueil. Merci à Paolo Di Capen, merci à tonton Serge Bofen de Mobile à 1m93 Mbinga plus Mbinga Balobi, merci Nabino Nyoso. Quant à moi, je vous dis bonsoir chez vous.